Ça, bananga bakozala, umbele bakozala, et que ça la bien, pour na Koffi Olomide, dengue baoyambaye, tout un autre banderole ya Koffi Olomide. Non, simbele est sunga indeko. Ah balusa ngoboye. Tournez à ngoboye, tournez boye. Voilà. C'est à Koffi. Voilà. Bonjour image bien pour na bato ba soutenir Koffi Olomide. Donc on a lemba. Bonjour. Bonjour papa Boni. Mona bango musu bebele na yebi bazo sala mabe. Voilà. Parce que aujourd'hui net ndeko na biso musu aka musicien akala. Oyo azato yebaki pour la musique folklorique traduit moderne. Nenga comme une star ya politique. Voilà boke tu totanga comme c'est. Comment les ala bongo? Alors donc yé to yebaki na Suède. Mais Suède et d'ailleurs on est à défendre des cultures en mboka à travers Suède. Ou bien comment na ya mener à travers musique. Au talent na ye l'autre la musique. A tikine yango a mosa distraction to comprendre. Parce que le moment se poser la question ni mouton na pota sala l'autre mais finga ba konzi a finga ba. Donc se rend compte que non bango kuna ne ba kota ngunda ba lobi mukande ate il faut asagita ka finga ba tamboka ba konza mboka pour que ba pese ba renouveler ka mukanda na ye. Combattant ba individu. Donc ba individu ba yebake dans lemba le ça un concert de communion. Voilà donc le Koffi Olomide comme maréchal. Donc le maréchal a aussi communiqué dans la lemba. Ils ont base naïe, ils ont place Koffi Olomide abana comme anambe. Le ils ont le logo. Donc qualité ba matos autozomona ils a ba contrat ici ka au bindé la contrat de mise au performance. Surtout les bits comme tout ça là. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
son. Allô, son. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est Bolanda Biso na Elenga Congo TV, chaîne Moko na Katia, République démocratique du Congo. Merci vraiment na abonné nyonso oyo bo pesa biso confiance. Bo komela rabiso ba remarque pour na musala auto sala. Tant midi pourquoi kolukela bino ba actualité, surtout artiste émission na biso ya République démocratique du Congo. Toza awa na lemba super na terrain ya GD. Je crois bolanda ki ba image auto sala ki awa pour na retour ya Kofi Olomide Mopo Mokonzi. Concert ya Paris la Défense URNA ezalaki annulé. Boyoka ki pe dossier ya Kofi bato belé baloba ki Kofi akoya Kinshasa te. Kofi Olomide bakokanga e misu baloba ki 8 ans, 10 ans mais Kofi déjà na Kinshasa bomona ki ba image na aéroport ndenge tozalaki wana pona koyamba Kofi Olomide Mopo Mokonzi. Lelo eza dimanche le 31 octobre concert moko ya malonga awa vraiment na terrain ya GD na lemba awa toza ensemble vraiment bomona simananga ndenge bazo bongisa déjà podium bazo ranger ba instrument pour kalate awa lemba ekoningana awa Kofi Olomide Mopo Mokonzi déjà na Kinshasa po asepelisa bana nyonso ya komi nyonso ya Kinshasa torozana bango awa na kati ya lemba awa donc tozala Vieux José bainda mapeto moni awa balobi so bomoni po babilo misusu eza po na Vieux José ndenge tozue awa vraiment po tosola nanu lisolo ya Kofi Olomide batu déjà babandi ko poussa na déjà. Bonjour Vieux José. Bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va malamu. Toza awa na lemba awa na terrain ya GD awa pona Kofi Olomide donc azana concert azobeta awa na lemba ndeto vraiment ebele awa pona relaxa ba image po esepelisa Karisha Sadik la finlandaise mama sociale esepelisa pe Junior Lange ozolanda biso esepesa Igeli Banza papa Gucci oyo atika biso te. Vieux José toza awa concert ya Kofi Olomide baloba Kofi akozonga Kinshasa te mais Kofi aza Kinshasa lelo eza concert awa na terrain ya GD awa na lemba. Message nous repesa pona bato nyonso bazolanda yo ozalaka pembe na ba artiste musicien so ba beti concert ba podium no pe esala musala pona bango. Message nous repesa pona concert à lelo ya Kofi Olomide. Bon, message est là public ba ebele ba sepela na vie na bango ba papa na bango et na bango. D'abord, choix est très clair. Hein? Celui Kofi a préféré, mon papa a préféré que se produise dans le terrain GD parce que c'est terrain à colis. Il y a milliers na mboka. Donc, ceux qui ont né par le mouton mboka nini, yemboka ne da lemba. Yango a choisi rango, mais tellement ça artiste interdimensionnel. Donc, na yebi ka otambola. Atambola kini mobimba pour appeler sabatu. Oyo ba soutenir qui est pour la concert ya arena. Loko les ala quitté. Pour la condition biso tout yebi parce que magamba ba covid wana na magamba ya o tout ba evokaki biso to kipe wana te to kipe artiste na biso ko la aye ko ça biso restitution ko yebi pourquoi concert wana ya quitté te dima to zela kango ya trop ne aye na bengi ba lemba bon ba ya ebele ka lemba te ba commune ezebele ba bango ba sepela te mais ba sepela ça vient na bango parce que ya lingi bango mingi tellement rimer ya trop. Aujourd'hui, bon, peut-être a été, bon, mais il faut pas comprendre que si tu as affaire à son Gambeli, vous allez te bender, soyez Otoboka. Alors, Kofi Olomide lelo ba combattre ba komoter mais la ba musicien na biso ba beta concerter na niveau ya poto. Mais yo tango zomona ba Kofi bazoter mais la bango yo ezolobela oni. Bande ko na biso nde bazofinga entre bitumbe comme makasi entre ba combattant na ba artiste musicien na biso ya République démocratique du Congo ba 8 concert et rotika la ko beta mana poto te. Bon, en fait, je ne sais pas. Situation d'Afrique est unique. Voilà. Et ndenge moko. Donc, je ne sais pas si l'artiste à Côte d'Ivoire va bête raté à Paris ou bien à Poto. Je ne sais pas si l'artiste à Mali va bête raté. Ceux qui va combattre à Mali ou bien les Maliens en France sont beaucoup faibles que les Congolais. Bon, comme ça. Mais dans la logique des choses, na yebi que ba combattant na biso bazo beta mabe ah bada ba papa ba maman ne na mona bango mususu ebele na yebi bazo sala mabe voilà parce que aujourd'hui net ndeko na biso mususu aka musicien akala
oyo azato yebaki pour la musique folklorique tradi moderne nenga comme une star ya politique voilà boketu totangara kombo selo comment les bongo alors donc yé to yebaki na Suède mais Suède et d'ailleurs au lieu de défendre des cultures en mboka à travers Suède ou bien comment na ya mener à travers musique pour talent na ye elo to yebeli la musique atikine yango amosa distraction to comprendre. Parce que on se poser la question de mouton na pota sala relo te mais afinga ba konzi afinga bato. Donc se rend compte que non bango kunane ba kota ngunda ba lobi mukande ate il faut asagita ka afinga bato mboka ba konzi mboka pour que ba pese ba renouveler mukanda na ye. Je comprends mais vraiment via muteza ka renouveler ka mukanda afinga bato mboka non. Artiste il faut yeba ou bien congolais il faut yeba d'abord et donc un peuple sans culture c'est un peuple nul. Voilà. Bino bozana poto to tuni bango ba l'exception compte moko basala pour que biso beto sangisa mbongo po esa isamboka compte ngo ya te et loko ni ne fort ni bosala par ko bundela mboka ezate mais oko bundela be mboka na zamba te yo ya libanda ozo bundela mboka ya te to mona ta moko azo audience pas Macron te pour alo ba ndeni ozo soutenir batamboka normalement combien za pona ba artiste te artiste c'est un commerçant a osala musala na ye pour aller sabana na ye a faire plaisir na famille na ye na musique na mboka na ye ba mourir à musique mais ça n'a rien à voir. Aucun empêcher le concert. Leur coffee a bétité, ouais a bétité, la mission a bétité à sauter. Faire a bétité. Va gagner Yotani. Va gagner parti à pouvoir ni n'importe. Voilà. Donc parce qu'il faut tous à la gueule, bah mission a bétité à tête aux gens qui s'engagent, ils sont combattants. Aux gens Goma, aux gens Bukavu. Yango siko ko manifester bazo beta to za faible to za tellement très fort biso ba combattant to zo gagner mamboka pour récupérer to changer mboka exact. Je me pose la question ceux qui ko muto ko boketu ala na profondeur ya malobo ya lobaka mais ye régime ya kwa soutenir yango non ayemba to kufa pour la Congo ayemba to kufa pour la Congo mais ko to kufa pour la Congo maloba loba na nzembo ne zakani c'est quoi ça dit contradiction nazo comprendre qu'il faut stabilité moi mukanda mais en tout cas ça n'a rien à voir pour Namboka parce que mango ça là ba ivoirien ba pia bango mambongo ba producteur ivoirien ba pia mambongo pour pas détruire culture ya Congo bango bazwa arène wana ba koma ba meilleur en Afrique musique tout ba contrôler yango alors bango bazo comprendre bazo zwa mbongo ba ivoirien pour ba étouffer musique ya Congo ba étouffer culture congolaise siko bazo combat bazo ça combat ni pour la Congo combien été ça plaisir na bango bazo se faire plaisir parce que normalement ceux qui bazo ça en face à lobbying ba lobbying na plaidoyer il faut pas plaider pour na ka Congo population go mais souffrir tout le monde a ba don o et outil pote outil ba organisme internationaux et belé grâce à ba combattants voilà et puis combattant ça veut dire quoi tout le monde est combattant chacun a zo combattre na zo combattre pour la promotion de la culture en Mboka. Ceux qui ont un job dans la salle, na olukande nini, les gens qui ont podium ya carré, l'homme na Los Angeles na arc. Donc yango na osala, na osala tena combattre muninga nanga a évoluer parce que nga na mécontent na Mboko ya van. Voilà. Merci vraiment donc vieux José yo tozane awa au pesa numéro de téléphone je crois malobo déjà bien tout ça une émission pendant 1 heure du temps ngala rolukayo to sur la peau ozobimisa déjà maloba moko bien ba maman Château Rouge boy ba critiquer bazolo ba wana susu nani aromo critiquer biso ba combattre pour ba maman Château Rouge ba lobela ki pe mo po ko felo mide mabe ba kangae 8 ans 10 ans mais le ko felo mide za na Kinshasa ba maman Château Rouge mbotela bango na lingi bango po ba bande konanga ba congolaise voilà mais en fait combat est à bon côté combat est entre nous les démunités Kofi c'est un pauvre citoyen azan gouverneur azan ministre c'est un simple citoyen comme tout le monde mais il s'organise à sa manière pour que aller sabana naie c'est sa façon c'est ça son métier voilà. Donc l'empêcher de le faire c'est être encore plus fort que les dictateurs c'est être encore plus méchant que les assassins voilà. Parce que il faut que yebisa Kofi biso to yena concert non mais yeba kebe mais yeba Kofi dans mundu kité wera dans mundu kité jiba na mundu kité c'est quoi abunda ndenge nini pour que bango baya et ça bongo te bango baya nde awa il faut pas comprendre ba maman Château, je peux comprendre que 80% ya batu basala na Congo ba ota poto que ce soit ba ministre que ce soit ba DG ba PDG ba cabinet nyonso awa ezaka batu poto
bato poto baza ba ancien combattant na ba libre combattant mais tout le monde a un changement basa la karaté ça dit que même bino so iboya bo changer na bino l'autre alors il faut to yo kana ta ba congolais to beta li solo bien bo solo na ba artiste merci pour le concert à lelo au lobby nini concert toza déjà awa na terrain il y a GD awa na lemba super place au Kofolomide azobeta concert na donc retour ya Kofolomide toza awa déjà donc kalaté déjà concert réseau banda moi message mike pour le concert au PSP numéro de téléphone na yo bo bande ko boza kimia concert ele kana ndenga malambola qui ça vraiment que bolingi artiste na bino et là concert moi presque ya soutien parce que Rimer les gars makasi bon hier le gars moto plus fort que lui il y en a pas alors ça l'effort pour qu'il remercier bino ba oyaye bon je pense que biso tout ça ba yaye donc to ya ebele na ordre au lemba commune ab intellectuel donc il faut mon na dernier moment na ba tout très propre c'est-à-dire que eza image au concert eza nango donc eza concert populaire mais eza VIP parce que bana lemba ba mo ba VIP merci voilà numéro de téléphone 081 plus 243 81 99 450 91. Merci vraiment na bande konyoso bota la biso merci na boutique d'habillement et froid à mode donc boutique d'habillement et froid à mode chez Daddy Lukombo la bière de luxe kuna de qualité kolata bilamba il y a bien bilamba bastar kende na et froid à mode chez Daddy Lukombo toza vraiment ensemble awa na terrain ya GD na lemba place Kofolomide azobeta concert merci pena Junior Lange le jeune patron merci na DJ Tobis Romel Mosengo Romel Massafu na Katia France merci na Fabio Lamadidi Oazotel Abisso Chukuma papa na baby merci pena Candide Longindo maman na Chris Miguel na Chypredicide tous ensemble gloire de Kesse tous ensemble Richard tous vraiment ensemble ba chaîne ezebele awa pona Kofi Olomide donc concert à Kofolomide Kalaté ezobanda toza déjà awa na terrain il y a GD awa bozomo na ndenge emplacement il y a même la lumière même podium eza tellement bien pona honorable Cindy Lequier à Rosala awa artiste et musicien il y a quartier latin international ba Rosala awa yemoko Kofolomide balobi lemba a kosepelisa bana lemba bana limité ya ngaba ya mumbele ya masina partout ba communion sont vraiment tokozala awa ensemble voilà tous on peut bande comme sous je crois gloire de Kesse to tambusa caméra to luka edi place azali to luka pe bande comme sous place bazali pour esa la moi gloire to poussana to moni edi pe azali awa donc lemba balobi suka tozo laksa déjà ndenge emplacement maramba bazo soutenir Kofolomide mon port mon konzi donc awa na kati ya lemba to moni pe edi yora azali awa pour la lemba donc lemba déjà eza koinda Kofolomide donc retour ya Kofolomide na Kinshasa oui ayabwe yakabwe balusa lemba concert eza mais concert eza ka ya bana lemba te concert eza ya ba communion so na Kinshasa bana ngaba bakozala mumbele bakozala et ko sala bien pona Kofolomide ndenge ba oyamba totano banderole ya Kofolomide non simbele esunga ndeko abalusa ngobwe tourner boy voilà stozi à Kofi voilà besoin image bien pour na bato ba soutenir Kofolomide donc on a lemba bonjour papa boni ngape na tuno boni nga santé bien pe santé bien ngape santé kitoko à part Kofolomide 3 dozana ensemble donc beaucoup mis sous Kofolomide 3 azali sous wana stozi na ye azali makasi wana le beta premier concert avant via Matayemo Virambo on est ensemble. Voilà. Merci vraiment donc ouais Joël donc tous ensemble poussana boué tous appelons bande comme sous to kota longo la ngo vous comprendre donc tous anaye moko aza tous la biso tous gloire Joël bonjour. Ouais, bonjour grand papa. Moi message muké, mon père m'a conduit donc retour na Kinshasa. Concert au Batubando zela yango sko ekokisami. Ouais, donc je pense que bana lemba. Donc totonda. Donc Double King on peut ça marambo. Double King, le maître des doubles de mer. Donc pena boya totonda boya oyo ka ba spirine, boya oyo ka ba futa jalon, boya ka ba bien donc
Bandule ya danger, bandule na nano beta na onte. Boya Joël piano, Joël synthé. Voilà. Joël synthé donc. Merci vraiment. Au monde likolo kuna. OK. Oyo ba piano pena ya mayele ya osakanate. OK, merci vraiment. Merci tout le monde il peut présenter ce pas Elidiora. Toza olobi boka fait sambalé. Yo qui ma micro na zo comprendre té. Viens. Boka fait sambalé. Viens Samba, bonjour. Mon message me que tout le monde présence no awa na lemba awa. Na concert oyo bato belé ba c'est la pona kofelo mide baloba ya kozonga te mais azongi na lemba ba se pe alelo eza feta bana lemba donc Kofi azongi caméra azongi na mboka na ye azamo na lemba yango na baki il faut se réconcilier na public na ye ya lemba lokola bandi boye makam nyonso azongi normal ndenge ezalaki kala donc bana lemba bon bakomona moto na bango akobeta lelo bientôt là akoya par na monument akoya na makolo po bato nyonso alemba bamona eke azongi na terrain na ye. Voilà. Concert ekozala. Ekozala bien. Merci, merci vraiment. Donc, Bomoni, concert ekozala bien. Tu as besoin d'idiot. Bonjour. Bonjour. Moi message muke pona kofolo mide lemba awa eza koningana. Donc lelo dimanche le 31 octobre batu baloba konfia ko yate mais konfie yo aza déjà na Kinshasa. Bon mon ndenge podium kuna eza vraiment de babongisa. Moi message pona concert à lelo. Bon pona concert à lelo yo moko ebikara. Ebikara le mo pao. Caméra, ta la caméra. Danger de danger. Donc wana kutu moto oyo akoki kowangana donc tala kaka mopao quadra koraman nasuki kaka wana donc tozo continuer toujours tozala na besoin ya mo message moko pona concert à lelo na sur nyonso da bobongisi yango batala yo comme bazotala yo kasi nini nazo comprendre kofolo mide retourner na Kinshasa babisingo zaki mwana mawa mais si ko commissaire aussi message une question moi na mawa likam balobi na rabongo ye ona mona mawa ta ye mona mawa bi ye retour ya kofolo mide et salinde nini boss ya mboka oyo po bato belé bazaki na besoin ko fa beta na Paris la défense mais le roi concert ezate bato belé pe ba kofolo mide ko zonga te mais le lo zongi azo sepelisa Kinshasa mobimba est-ce que message no repesa banani baloba ngai bato baze belé ba combattre baloba kofia ko zonga te oyebi masolo nyonso ba mama Château Rouge bato belé ba combattre bazarate bazara ba individu donc ba individu ba yebake kofio mino ba na lemba le sala ba benga to benga concert de communion obi communion voilà donc le kofio mino comme maréchal donc le maréchal a aussi communiqué na bana lemba o eza base na ye eza place kofio mino abana ko koma ana b donc le eza le loko donc qualité ba matos autozomona eza ba contrat esika au bindingi ya contrat de biso rabata performance je to yebi kambo to sala biso to raté kaka ki bodi budo la mun kana ton te biso meza kama obi nga rôle nanga tina directeur ya production donc ngai faut iloko za la correct voilà donc patron mataka na podium so na ebisi OK amati. Merci Edidiora donc tozano awa batna poto ba le lope fort mikolo balela ngaka ba mona ngana Congo elengi Congo qu'est-ce que mi balet elengi Congo pour Afrika elengi ya Mike Okamba ona le boy caméra na yo yanga yango donc batu batala nga mingi nde elengi Congo nde yango nde vraie chaîne ouais Tracy malgré le message au continue la ya mabe ma to bongsa kaka et puis batu baila ke wiki bokecho da kina ya concert à Lemba bokecho abi ma yefa ya concert à Lemba abi ndinga kataki arena akoya arena donc to so la mamso marambozo lo babokecho zo fingo na ndenge mo sikoyo na ebisi yo olela benge bokechura menga na benge bokechu akoya akolelo azali awo nakin abi akoka te concert à Vienne été abi ke tala kana nda kune mwana auto soki licence ba beti niveau ba beti aspirine merci tous ensemble awa tozwara ba image bomoni ndenge batu baboyi na bango kende église lelo balobi te église na biso photo silisango awa na terrain ya GD na lemba pona kofolo mide donc retour ya kofolo mide bomoni déjà
mouvement ndenge ezongi donc il faut que sunga artiste émission na biso il faut to soutenir bango bato ba osala musala kitoko na kati ya mboka na biso bato bazela ki bakanga ko follow mide soki bakanga ko follow mide bolinga bozwa nini baza ba artiste na biso maram na bango basala ba vie privée tala biso te biso to za wana pona o soutenir ka ba œuvre musala o ba osala ba concert ba beta ba nzembu o mso etikali etala nango biso te moni ya biso yango neto lobela kaka pona musique o mso etikali etala biso te ndeti bande kwa kombata bazobengaka koloba na biso donc to sepela na bino nyonso awa na ba chaîne na biso na niveau ya Kinshasa surtout Elengi Congo TV bolandaka ba chaîne eza belé ba Afrique Elengi TV ba Afrique Info ba chaîne eza vraiment belé na kati ya Kinshasa tozana pona resungaka ka artiste émission na biso merci vraiment bon moni ba image ndenge batu baza bon to continuer tozana pause comme ça to rezoa bande comme biso sima tozwa ba image ndenge batu déjà bazokota na concert awa na lemba to poussa na bwepo et ça la moi bien côté pe ya podium to la Sabino ndenge population déjà babandi kokota pona Kofi Olomide mopo mokonzi awa na terrain ya G2 na lemba awa donc lemba super Candide Longindo maman na Chris Miguel na Chypre d'ici merci na Fabio Lamadidi Oazolanda biso Fabio Junior Langue les jeunes patrons tout moko bien Igeli Banza bomoni déjà toza donc place Kofi Olomide a obeta concert yango toza a poto la Sabino ba image ndenge musala ezali kosama malamu pona Kofi Olomide retour à Kofi Olomide alobaki akosepelisa Kinshasa mobimba nde toza ensemble pona kozwa vraiment ba image o ya Kofi Olomide na terrain ya GD awa na lemba donc concert eza déjà awa bientôt concert ezo banda bomoni ndenge bazobongisa toujours ba ingénieur bazali pona son pona lumière hein lumière déjà edo pona lumière ozalit et donc déjà on a l'icolo pour la lumière pour la Kofi Olomide donc merci Elengi Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée merci na Tracy Mbelenga Pro merci na Glody de Soukala mignonne merci na la Finlandaise la reine maman sociale nyon soyez moi Sigitoko Karisha Sadik la Finlandaise tous ensemble pour la Kofi Olomide Martin Engi double vitesse à fusée tous au bas image L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.